biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miso aigle naza besoin non bosabone osabone bomatinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na comme na 3 minutes. Merci na ba téléspectateurs nyonso tout bato balinga ngai simple serviteur na bango papa Kikoso les jeunes Rambo na yebi ke bato pele balinga batuna ndenge nini papa Kikoso akomi mopanzi oyo na minitio na confirmer bino avec force na minitio na zo confirmer bino avec force na komi na Toza TV bino bolinga tozala te tokochala na nko tokochala na nko pe boko comprendre que tocali bango kuna na osamba ko te mission na bino na bwande ko linga ndena bana ko défendre batutu et esko na mopanzo et à Toza TV tokozala ti na ti. Merci beaucoup na ba master na ngatu o ba pesa nga chance Dani Kule Mambo Dani Kule Mambo Dani Kule Mambo salon élégance ya pesa nga ba chance ebele yango moni suko na ye pour na continuer émission obino bolinga mingi bana monde entier bana Congo mobimba défenseur yeyo soko lingi ba défendre yo obenga nga na numéro oyo 090 71 090 71 81 944 090 71 81 944 so benga directement na défendre pour nazana pour na défendre lelo tozo beta masolo ya bandeko na biso bandumba. Pourquoi to beta masolo na bango po batu mingi bamonaka bandumba baza utilité na société mais na ko confirmer bino avec force bandumba baza utile. Pourquoi? Tande bo sekala ba parler oyebiso pourquoi pour moi si ya ndumba asungaka pe bato ebele soko tali lelo to tozwa na mwa muke tala mwana palin tala mwa sandumba différence ezali mwana palin atambolaka botaba mais moi si ya ndumba ase protégeaka kitoko so nana legi muninga omoni ke moi sa ndumba legi mwana palin botika ko critiquer bango yo zo finga moi si ya ndumba mais tandis que moi si ya ndumba azo foutre la palin à 3 niveaux a foutre à partir à 3e niveau parce que yo tu le chez les parents au vandara chez bino nana legi muninga totika bababu babu futa raté moi si ya ndumba za mutu loko la yo moi si ya ndumba azotambula na Prado yo mwana palin otambula makolo nana legi muninga te toloba nanu to beta no masolo pour moi si ya ndumba otambula na Prado yo otambula makolo parce que ozo finga moi si ya ndumba kaka ozo critiquer ka moi si ya ndumba to linga biora ba critique te nazo confirmer bino avec force que moi si ya ndumba za utile na société aza utile ko sa ba jeter botika ko finga bango po ebele bozo finga bango bozo critiquer bango yango nga défenseur na yeko défendre bango na mukula lelo ke moi si ya ndumba aza utile na société yo soko monyo ko contre ngai obenga na numéro wana okoya na koyamba yo o contre nga pourquoi que baza utile na société moi si ya ndumba tala nga na yebi ba film susu ya ba danger na ba gombe wana ba ofa na ba gombe maza moi si ya ndumba kota pale no kamo kota pale ne ka okoti pala moi si ya ndumba na gombo kamwe mais ba yé pa na bino bato bozo critiquer bango ba na pale ba yé pale no makutu panga so finga moi si ya ndumba ponani tika moi si ya ndumba zala azape mutu loko la yo tika ko critiquer ye moi si ya ndumba azo sunga pe bato nazolo ba bien azo sunga pe bato oyo lingyo contre nga numéro na ngesa wana benga ngai yaka na koyamba yo awa na Toza TV bandeko fo bo s'abonner so bo s'abonner na Toza TV bo kozwa ba mission danger be mission tout ya kitoko o bino boyebi na Toza TV zali yango na yebi si bino ke côté kuna bazar ola le site na changer na komi côté yo na komi pena mupanjo oya moni ke moi si ndumba aza utilité oya moni ke po bino bo finga bon ba bordel po ni bo finga bon bon bo finga bon ba bordel pourquoi
Comment que bossa la mabe? Botika ofinga moi Sandumba. Nga nazo confirmer bino avec force que moi Sandumba za utile na société. Aza utile na société quoi. Wana eza confirmé aza utile na société. Soko boy yaka ko contre ngai. Lelo tozalaka na masolo wana ya ko expliquer bino. Ya ko yebisa bino ke lelo tozalaki na ka ya ko défendre ka basi ya Ndumba. Oyo moni ke na lobi mabe. Numéro yango wana benganga na koyamba yo. Poto yeba souci na eza nini opesa biso pe ba argument na. Merci beaucoup na batu nyonso surtout au bolinga ngai le rôle la président Serge Dimputu, les amis de Serge Dimputu, président Serge Dimputu bambote belé à partir des États-Unis na peso pena bambote mingi aux États-Unis na bosanité ba fanatique nyonso surtout au bolinga nga papa Kikoso Gigi Nzongo bambote belé le grand choko na leli makasi venanga dandi kiala na mikili na nutanda kiala à partir ya France ser na ngai Blandine Matondo na France kuna baza kuna bazo peser makasi fip nazo sabino na Toza TV bo comprendre que papa Kikoso le jeune Rambo aena nini bo comprendre ngo ça dit que bo s'abonner na Toza TV match ezabia li kofi. Biso toujours ndeto mesana koloba et pas na biso tozala tozali fait tokozala kaka kata banda kuna bino na ba bureau partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miswa aigle naza besoin non go s'abonner au s'abonner pour matinga minute ce que au s'abonner na 2 minutes ce que au s'abonner na comme 3 minutes.